Esengo na bango basili kobiangama na elambo na libala na mwana na mpate. Maloba oyo mazali maloba na Nzambe solo. Amelibota. Ame bandeko. Amen taifa bwana. Toli na biso alelo ezwami na kati ya mukanda na Apocalypse de Jean chapitre 11 verset 3 à 4. Okay. Apocalypse de Jean chapitre 11 verset 3 à 4. Soki tozui totangi na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Nous relisons pour une meilleure audition Apocalypse chapitre 11 verset 3 à 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, banana nzambe. Toko joatoli na biso, na lokoto na biso na mboka, na mukanda na emoniseli. Mukapo na zomi na yambo, nzela na kotanga misato kuna na minei. Totangi makomi masanto na kombo na Yesu Masia na nasala. Na kopesa batato na ngai mibale nguya. Mpe kosakola mikolo nkoto na nkama mibale na ntuku motoba. Na kolata ngoto. Bango wana bajali bilaya mibale. Mpe bitemelo na mwinda mibale. Kotelemaka liboso na nkolo na mokili. Amen. Mafundisho yetu ya leo tunaibeba mukitabu kia Ufunuo sura yake 11 mustari ya 3 tina 4. Tutasoma mujina la Kristo na Nazareti. Nami nitawapa washuhuda wangu wawili nguvu, nao watatoa unabii siku 1260. Wamevikuwa mavazi ya gunia. Hawa ndiyo ile mizeituni miwili na vinara vya taa vinavyosimama mbele ya Bwana ya dunia. Amen. Amen libota. Amen bandeko. Taifa Bwana, tutakamata tena maandiko matakatifu, tutasoma tena kwa bale banaingia sasa. Tune njia moya. Apocalypse de Jean chapitre 11 verset 3 à 4. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Et ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen libota. Amen bandeko. Bana na Nzambe balingami ya Jésus Christ de Nazareth baponami na kati ya mokili. Tofungola matoi po toyoka mateya ata mukuse. Amen libota. Esengeli bipai ovandi omiye bakete ozali moponami na Nzambe na kati ya moki. Nzamba sapona kiyo yangwana oye ko se retrouver na kati église liloba nanza. Mungu anesha kukuchakula. Uko mchaguliwa wa Mungu. C'est pour cela unajiretrouver mui kanisa. Jushikwa mwisho nafaa uone ule baba. Uingie kule mbinguni. Amen libota. Mena kati ya mokili oyo, mokili elingaka verite ya Nzambe te. Mokili balingaka bosembo te. Alors liloba oya solo ya Nzambe e longwana likolo e kitawa ba mokili bavandi na mokili balingaka bongo soki muke dunia abapendake ukweli. Mambo ya yulu ya Mungu
itoke mbinguni ishuke hapa chini, dunia abapendaki. Amen libota. Yangwana liloba na Nzambe na kati ya mokilo verite esengele kita na batuka miba batuana nde bango oyo Jean na kati na île de Patmos lokola akima kipe pasi na kati na kibukoko na ye suki pembe na mutu tribulation na kati ya mokili. Alors ange abandi koyebisa ye makambo oyo koma yango po ete ezali koya kosalema. Amen libota. Alors Jean azali komona bazali kolakisa ye ndako ya Nzambe. Balobi ete na libanda kotala yango te, talaka naka otala pene etumbelo esika basali na Nzambe baza kosala musala. Amen libota. Njo imambo hii Yohane mtakatifu konaona bakamwambia usiangalia inje, angalia kati. Nafashi batumishi ya Mungu beko natumika wanje kupima tu paka kati, usitoke inje. Amen libota. Makambo yo tovandeli biso na bino ezali makambo ya kati, ezali makambo ya libanda soki moke C'est pour cela soko ye na kati église liloba kolukaka biloko mingi ya mokilite. Biloko nyonso ya mokilite ozotika yango. Me yo esengeli koluka makambo ya moli, Nzambe akosepela na yo. Kama unafika muikanisa anja kutafuta mambo ya kiroho, mambo ya dunia biote biko na bakia. Me tafuta Mungu mukiro. Amen libota. Alors Jean mokolo wana moni makambo nde balobi tala bato mibale, les deux oliviers, les deux témoins bangwana ne bapesa mili nzela bakitisa verite ya Nzambe na kati ya moki. Bakamonesha Yohana angaria ba témoin ba wili bonjo batashusha verite ya Mungu tokea yulu paka chini. Amen libota. Yangwana okota na kata liloba baloba ete mukano na Nzambe salema nase kino naliko makambo oyo zali komona na misu na yoza makambo ya mokili oyo te. Okokipe komona ngo bipai mususu te. Okomona ngo kaka na kata église liloba nanza. Imambo tuko naona we na mi hapa haina mambo ya hapa chini. Me utaikuta paka muikanisa neno la Mungu. Haina vile Amen libota. Alors Jean azali komona ba témoin miba. Mais tango bazali ko prophétiser, tango bazali ko kitisa vérité. Nanzoto na bango balati kaka basake oyo batekelaka makala. Amen libota. Balati na bango bilamba kitoko te. Soko tali bilongi na bango bilongi kaka ya mawa. Lokola mutu azali na pasi. Jean eko naona bale batumishi bawiri bakuvala kabisa ile masaka. Masula ya bosa mutu batu ya buluma, batu ya kujishusha. Amen libota. Ezoko lakisa nini? Liloba oyo sango malamu bae bakitisi yango longwa na likolo kino na se na mokili oyo bakosepelaka na bango soki moke yango wana balata basaki. Pendant 1260 jours, 1260 jours wana makambo molimo 9 fruits vani place wana. Amen. 3 formes nyonso Nzambe kaka ezana kati na bango. Batu wana mibale, batu ya mawa, batu ya pasi, batu ya kokosela ka bango makambo, batu ya kofingama. Bakofingama pona nani? Pona ngai na yo. Amen libota. Yangwana rapidement totali témoin ya liboso. Mokili basepelaki na yete. Mokili kokosela makambo. Bosembo to bosembo te. Jusqu'à ce que bakoselaki makambo balobete yo pe okomi lokola mosali ya l'état. Yo pe okomi lokola politicien. Jusqu'à ce que bakangaki ye pe bakine kulusu. Pona ngai na yo. Amen libota. Pona ni mokili balinga vérité soki moke na tango wana batombolaki ba pharisien, batombolaki ba scribe,
na mangomba modèle nyonso etombwamaki na ntango wana kala. Me mutu ayaki na verite yango kaka baponami ya muke nde bayebaki. Kasi batu mususu bayebaki esoki muke njo mambo elipita zamani. Kwa ule témoin wa kwanza bato bakwanza kumuitika, bakakamata musalaba bakamubebesha, bakamuzingizia mambo ya bongo. Amelibota. Pwete témoin azali oyo nani? Témoin azali mutu oyo azali komona pe azali koyoka makambo nyonso tu oyo mukolo na yango azali koyebisa. Mukolo mokili ye moko Nzambe atindi bango mibale pwete basakola sango malamu, me bango nyonso mibale batu ya kolataka basake. Amen. Kolata basake ezolakisa simplicité, kozalaka na komikitisa, na ndenge bakangaka ye, na ndenge bakoselaka makambo, na ndenge bamemisaka ekulusu na nzela Golgotha kino bakende kotia ye sur la croix. Amen libota. Est-ce que asalaki mabe? Asalaki mabe te. Aye kokufela mokili, me mokili balingaki ete. Amen libota. Amen taifa Mungu. Sasa ba témoin ni bale beko na tosha mambo ya yulu, beko na shusha chini. Kama tunangalia u témoin wa pili, deuxième témoin, deuxième Olivier. Olivier ni muti moya wa rishi sana. Olivier ni muti moya wa mafuta moya ya valeur nguvu sana. Amen. Amen libota. Njoba beko tena ba chandelier. Chandelier ni mutu wa kuikarisha mambo. Bonjo beko ina établir ba apôtre, ba prophète, ba docteur, ba évangéliste na ba pasteur. Bosembo to bosembo te. Lelo témoin ya mibale aye. Me okososola ndenge nini? Okomona ndenge nini? Yango na attention na bino soki ozali kotala libanda, soki ozotala église na musuni, pe ozali kososola na musuni, okososola eloko moko soki muke te. Tala na molimo, angalia mukiro sasa. Témoin wa pili anaenda kubeba mambo kule yula, anaishusha chini. Amen libota. Ya liboso liboso. Biso nyonso loka tozali awo. Ese kombo Nzambe toyebaki yango? Toyebaki yango te. Amen libota. Soko tuni batuna kita liboso batuni Nzambe kombo ni nani? Oh, eza Nzambe kaka. C'est Dieu. Mungu. Mais témoin tatana yebisie kende ko yebisa bapona minangai. Bana nangai. Kombo oya ngai moko ezande liloba nanza jina yangu. Mi Mungu aliumba mbingu na dunia. Neno la Mungu au commencement était la parole était avec Dieu. La parole c'est qui? Amen libota. Kama au kuyuwa anja kuyuwa. Mais tunayua vile juu ya nini juu ya ule témoin ripanda yulu. Banenda kumuvumbulisha ile secret na natuletea shiba toto wa Mungu. Amen libota. Akaili sule likolo. Azali ko kitisela biso baloyembo. Baloyembo tozoyemba wa ngai na bino. Ezali banzembo ya mokilo soki muke ezali composition humaine te. Banzembo anezo utakuna likolo. Amen libota. Banzembo yango ezo bikisa biso ezo pesa biso guérison. Banzembo ezo kimisa ba démon. Banzembo yango okoyemba ngo kaka na kati église lilo bananza. Yango na kati makomi masanto ekomami. Mosakoli wana Ezekiel bandakala avant Jésus-Christ alobaki moto wana koya. Chanteur à belle voix. Mungongo wa kitoko. Amen libota. Mais azali ko yemba bata mukili bazo sosola soki muke Est-ce que yo sosoli? Est-ce que yo comprendre? Ima mimbo kitoko na sauti ya muzuri hivi. Amen. Amen peuple de Dieu.
Confirmons les propos de notre prédicateur dans les Saintes Écritures, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33, versets 32 à 33. Nous lisons ainsi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'ils avaient un prophète au milieu d'eux. Amen, Bota. Nous relisons pour une meilleure audition Ézéchiel chapitre 33, versets 32 à 33. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'ils avaient un prophète au milieu d'eux. Amen. Amen, Libota. Tozali komona to tozo komona te. Baloye mbozoyo kato bozoyo kate. Na l'an 33, premier témoin, alobi na ifona kende pona tindela bino mususu. Amen, Libota. Tango akoya, lorsqu'il sera venu. Amen, Libota. Akoya koyebisa bino justice ya Nzambe na kati ya mokili. Akoya kotalisa bino makambo nyonso ya jardin d'Eden. Akotalisa bino le 4 êtres vivants. Akoya ko convaincre mokili à ce qui concerne la justice. Lelo, eye to eyete. Puis makambo ngo ezouta wa pezo uta na likolo epai na ya. Mais tango aye lelo a partir likolo akitina milangi de mibale ya jus. Amen, Libota. Nzamba bi kamata yango oke no pesa ngo epapa pona minangai. Bayi bakomela ngo na kondima bakoza lobi. Ji, bozomela to bozomela te. Nyonso wana ezolakisa bilembo. Pwete azozo eza makambo na yete azozo ngo na liko. Me batu ya mokili bazoko sepela na ye soki moke Amen, Libota. Mais si batoto a Mungu, batoto a Lubumbashi, il a fait tufungule mancho. Amen. Est-ce que si batoto a Lubumbashi, tu na mupenda ou bien atumupendi? Amen, Libota. Si na fait tumupende, ne? Ata dunia be wana muchukia, mais si tutamupenda na roi. Ate pona ni ba mokili balinga la vérité soki moke lokola vérité okiti biso toko ya mango na maboko miba pe toko landa Nzambe na biso kino na su balobi baoyo bakolukaka ye baoyo bakolukaka ye bifandele oza nini soko luki kaka ozwi kembo ozwi gloire soko luki ozwi kimia soko ozwi lipambo ozwi kimia biso foto ya mbaye peto zongi saka matondi ernyo poete na munene ya kimia otozwi boki yango ha 7e trompette. La 7e trompette, page 109, 120e cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen. Yamokili oyo esili kozala, esili kozala, esili kozala, okonzi na kolo na biso, okonzi na kolo, okonzi na kolo na biso, okonzi na kolo. Pena masia na ye akozala okonza libela na libela okonza libela okonza libela na libela okonza libela. Les 24 vieillards va répliquer, va voir qui m'a bolé on a fait.
La 7e trompette. Amen. Sambela nzambe poete matatoli na Yesu masiana na sala ezali molimo na bisakweli. Mokonzi na bakonzi pe kolo na bakolo.